Alors merci na bino no boza vraiment bon chien numéro na biso yangwana. Nazane sengwa ko présenter bino lelo Mama Kalunga. Mama Kalunga aza oyazo sela bino musa kitoko na ba film na ye. To yamba et plusieurs fois to yamba ka toujours artiste na biso na thème na bango à l'appui. Ndenge tozo yami lelo Mama Kalunga tozo betali solo ya film na ye Mama to Mwasi. Merci à toi Junior Saïsa ya Luanda et c'est kozo sala musa kitoko na moni ba émission telinga na Facebook oyambi via oyambi étoile oyambi bande comme susu. Alors ça la rapide otinde biso ba image wana poto lexango et ko sala bien na ebi que c'est ici Gloria Chama vous voilà. Bonsoir Mama Kalunga. Bonsoir, merci. Mama Kalunga to yambi yo lelo plus poto betali solo ya Mama to Mwasi. Mama to Mwasi eza film o eza produit na yo moko oyo uti ko bimisa. Naninga kina na tuna nanu avant to bandana na masolo. Mama Kalunga, pourquoi titre ya Mama to Mwasi? Titre Mama to Mwasi. Nazwa ki ngolo kwa idée eza mingi. Idée na biso to kopesa titre mobimba idée wana te. Tozwa ka moi parti ndamu ezo l'acception na kati tango tala oki kozwa réponse ou bien question o ya Mama to Mwasi. Na kati ya Mama to Mwasi to mona mama zali mwasi zali mobali pas zali. Donc eza il faut batuba comprendre que ba titre to pesa kaka inutile te. To pesa ka ba titre bipese la te. Donc il faut to pesa ba titre oyo muta yoki pe titre comme pe na posa ya osomba CD directement à comprendre nini eza na kati. Que to cheka titre mo bokiti, to cheka titre mo madesu. Donc eza vraiment na sens te. Mama Kalunga tango linga ki osala Mama to Mwasi. O s'inspira ki ndenge nini otala ki nanu po yo moko déjà ceux qui oza belle mère ya mutu na film ba téléspectateur nanga to yebi ndenge nini otretaka ba bokilo na yo nde ozonga ki siko na likanisi wana po mema yo sa Mama to Mwasi otie ba papa na équation ou ndenge nini? Non, ezaka s'il vous plaît Mama Kalunga, alors ba téléspectateur s'il vous plaît ne nous appelez pas, écrivez juste votre message tokotangango place ozolanda comment juste message ndenge Nicolette lelo mwanda asalaka toujours soka moni mutu na ye moi message isalaka bien. Oui. Donc ezaka ba inspiration. Kotala omoni tant to saka théâtre il faut ko zwa likambo o eza ya solo o eza na société kuna obimisi yango comme ça ya solo. O lati personnage neti Mama Kalunga lata pena personnage ya mama wana. Oyo azai ko mona plus mwana na ende bien na ye ke oziango komo sala ngosuna mawa okomo sala ndenge mo wana obebisi feeling ya idée. Donc na kati ya Mama to Mwasi bo senti pena personnage wana en tout cas ko vivre na personnage wana il faut zaga muto azana nzambe donc sans nzambe peut-être okokate et puis suka nango ezai ka intervention nzambe. Merci beaucoup Mama Kalunga. Lelo tozomona bino moko ba acteur. Bon, surtout le acteur en général, hein, parce que là où il y a les hommes aussi, les hommes qui dominent. Binomoko acteur, lelo, bokomi ba producteur. Et tant que ça le film, Mama to Mwasi, au komi ango bien sûr. Au quoi il peut repérer un producteur, moka diffuser ango. Parce que quand la ndenge yo sale la kango, l'air mon beti machine, au bengi baninga, au futi bango, au kena chine, au sali, au dupliquer ango, au yenango, au bandi ba promotion ango, au le kapene na ba télé boy. Nyonso pesa kaka mbongo na mbongo. Je sais pas est-ce que na sima nango bo se retrouvaka ou soit ko pesa ko tekela ngo mutu comment ne balobaka o tekeli ngo mutu brut nango peut-être yé a ko dépenser yo oko sala mwa masolo neti kaka côté ka maquette pe ya mabete na ko benga pe major na ko benga pe bato ebele ka o basala ka baza ba producteur naza na idée nanga. Mais ndenge nga na okancele ezala ta mususu major azonga ta otanga mama wana ou bien ta mususu major azwate ndenge nga na olinga ezalela ou bien major peso na pesi otala ka bacteur ya Kalunga baza mingi baza na bilongo eyebani te nga na luka plus na tia bacteur na ngai omoni sikoyo wana bale capable baza na bénéfice te nasina saki maquette ba sepela ki nango pe bato kozwa ba sepela pe bazwa mais na baki na mekanano parce que eza première œuvre te eza deuxième eza ki liboso Kalunga show bomoni pe Kalunga eza na malgré piraterie Kalunga show en tout cas ebetaki Mama to Mwasi pe lisusu eza danger eza canon donc
na pesa ki producteur tepo a osala nga so mabete na linga ki na sala parce que le quoi na ça qui première œuvre na koti kamwanda non na koti mobimbate ya on a linga ki na sa sous deuxième na tala sous peut-être sur deuxième et simbite nde troisième na osala ba idée mais na pesi na bato Mama Kalunga mais otangi Kalunga show otangi nzoto zobate pourquoi nzoto zobezaki ya producteur ngande na sala ki yango nzoto zobezaki ya producteur ezaki ya producteur siko tango yo sala ki nzoto zoba ezaki ya producteur malamu nini okutana ki nango to mabeni ni po kutana ki nango oyo luki o remédier tango sali film na oyo te nzoto zoba tango na sali yango na zuna pesi producteur maquette na ye na pesi produit fini nyonso ya ye moko ayeba ndenga osala na produit na ye mais oyo eza d'ailleurs so otali beza production ya Mama Kalunga MKKJ production dit Mama Kalunga qui fout à jolie production nde azo produit groupe les capables eza groupe Mama Kalunga donc na wana ezaki ya producteur o eza ya Mama Kalunga Mama Kalunga otourné na Kinshasa otourné na Chine na moni ozaki na artiste world te world na même bino likolo ontimaki te niveau mati ezo mona na vraiment qu'il y a quelqu'un derrière toi Mama Kalunga qui est derrière toi nzambe na sima na ngai na sima na ngai nzambe ka mutazali na lobaka merci na vie na nga Kongwati Sébastien au C8 oyo atangisa pe moi litanga ajuda social batangisa litanga pour filmer oyo salama na yebisaka vie na ngai vie moni oyo pesinga na ke bwaka te vie na nga d'ailleurs kutu merci à trop Zolambwa Liebo Grevi Matita futi la Liebo nzama pambola yo tala fruit yango papa Saboroso président Nonai donc litanga na bino obotangisa ki yango musala yango yo bomoni world vedi na kosaka te na tournaki na kin omoni na kisasa to tourna kaka o tourner na kin to sa poto to kangami na ndako mais le quoi toi libanda to sala on libanda po bato ba confirmer que to zape wana to ape libanda vedi libanda yango wana kasi siko moni ba libanda na so Mama Kalunga yango so kimisa ba producteur est-ce que producteur asura boyoka na peut-être $200 a foutu au 200 na yo est-ce que ça mongo tindo sous Chine que Mama Kalunga kendo continuer ba tableau na Chine yango boko motela ba mabaya ti olukela polémique olukela polémique donc ezaka musala le ko esenga ke ezala bongo parce que na pièce na biso ezaki mama to mwasi moi mobali oya bali mwasi na ye mariage civil mama tomboki pona nini ye mutabotola libala na ezaki mutabotola ba bien mobali na ye eza mwana 17 ans po basara mariage civil mama wana ayebaka tina mariage civil te nde histoire wana mwasi mwana na etanga ke bala mariage civil esali ke mama atomboka siko mobali tanga mona ke na bali mwasi nanga bona tinde mwa congé na Chine mama wana habité ngape fona ke Chine wana nde il faut ngana kendango nde mwana a confier ki esi nango yango na tomoni donc le quoi to tanga ki yango faut sala yango merci ba réalité mona katia musala merci beaucoup mbote na roi David Bikuta ici kozotalanga ba mbote belé pourquoi pas na junior sai o asosa musala kitoko les lions na Luanda mbote belé Mama Kalunga siko distribution eza ndenge nini po tozaki na Matadi tozaki na Boma après bino bokendeki Boma distribution eza ndenge nini na Kinshasa bato ba osomba film wapi bande kope bazolanda biso libanda mboka parce que RTVS 1 boyebika ka libanda ba osomba wapi mingi nde libanda RTVS 1 bato Kinshasa bazosomba na Chwapa 63 croisement ya plateau Chwapa bato nyonso bayebi maison d'habillement chez Mama Kalunga baozo ba CD wana ba o batekaka na ba o ba kotala bango nyonso baosombelaka wana na ba o ba kotala pa na ba te ba o basombaka moko po kendo tala ba o basombaka ebele po bakoteka we bango baosombela wana tozalaki déjà na Matadi bato nyonso babi félicitations parce que baomona musala nangina na lobaka bomoni mama to mwasi oyo eza mokuse plus tango lingo somba luka no seda mokuse ya mulaye eza pirate so monika ya mulaye beza pirate ko somba ya mulaye te pour soutenir te na libanda ka nde cede na biso matara mwa muke na Matadi totekaki 1500 mais na Kinshasa toteka $1 muta kosa oti
biso toteka $1 peut-être moto asombi akocha 1500 mais so oye na Chouapa 63 na croisement ya ba avenue Chouapa numéro Chouapa plateau okuta mama to moi c'est disponible na matadi bat ba sepeli batu nyonso matadi merci Henri Capella liboso port ya matadi vient nga kabeka kwa na port lisusu ya boma ba papa ba maman nyonso ya boma ba bika félicitations to moni eloko apesa to moni ka 22 za carrière ngo izo sala parce que ba carrière ezana mo msoza na carrière na mais so pe carrière ya diamant so carrière nini mais carrière ya musalo nga na osala yango ezo monana do batu pe ba lo ba elombe félicitations na mwana na oyo bimisi veut dire to lali no pongi atoke sa no musala mususu mwana oyo bimisi pe osala musala donc mata dezaki tombe ki mpese pe kweyaki na mama to mo sikutu bazo benga kaka to mema mususu me kala tete ozala na pesu na ki mpese na boma mata di mwanda bana kabinda pe bino pe bozela ya bino bubu litu bino pe bozela vina nga nzanza noa ya mama ni bozela timize bozela touze papa na Ephraim bino pe bozela bo bino nyonso staff nyonso ba Tyson bozela bo ba DVD na mino kalate et pa ya tant na koma muto yambanga na yema ezali sima uluwawa des grands sponsors officiels na kabinda sponsor officiel mobali propre ya Félicia Malonda. Merci bien ba téléspectateurs na biso voilà toza wana na mama Kalunga lelo yo oza fier ya ko présenter œuvre na yo d'esprit oza fier na télévision ya kolobela 22 ans na de carrière et mais quand là d'autre part batu musu bazomona musala théâtre ezobeba nzonzingi ezokufa ekufa bon je sais pas confirmer parce que c'est la télé bazomona musala théâtre ezakobeba tozaki dernièrement na conférence de presse ya ndeko moko artiste et comédien alobi musala théâtre ezokufa bino ba chroniqueur bozo ko aider biso te je ne sais pas na boya ki kotuna e par na biso ezali nini na kati ya makambwana mais yo mama Kalunga oza mieux placé ya koyebisa biso kotala nzonzingi lelo kotala théâtre lelo eloko nini ezobebisa pe eloko nezo bongisa soki eloko mo ezobebisa boza quand même bato bwana ba carrière ebele bosali musala ngo pendant longtemps bokoki pe kolongola eloko ezobebisa de façon ya musala ezonga normal eloko ezobebisa musala ngo nga na mona nga ngona to lobaka ezobeba ba producteur bazati mais liboso pe tant théâtre bandara nzonzingi ezalaka te beta kaka lelo moins 22 ans nzonzingi ezalati bando tala ka biso na ba TV ngakutu TV ba 22 ans te parce que TV na ina nga na 2001 awa il pas président ngi lomba bimisanga donc banda ba 93 na zaka na ka libanda mais nzonzingi ezalaka te donc nzonzingi soko eye ekoki na mpe kokende et déranger biso te biso to sa ka musana biso to zala ba kuku to tikala ka na poste biso nde musana biso soki eloko ezobebisela biso musala eza mabanga biso moko na nto vanda ANTPC ezali leo nyonso bazo conseiller biso to sala pièce mais to sala mabanga te pona ko remercier mutu ebebiselo idée na ote po bakotelo tableau mobimba ya mabanga wana est-ce que porter ni liboso bato moni bato bamona mabanga mabe po bwaki ete na kati ya 16 personnes ko te na kati wana eleka na bien neti matériaux durables ya linga bosa pièce na ba tableau nyonso ya zala na wana eza ngo mabete mais to sala ka soki o eza mabe to longola o eza mabe to lexa na télévision bo te po batnyonso basara théâtre te to zana na kati ya réunion ke oyo to longola po théâtre na biso kende liboso oyo to tika po garder musala na biso omoni donc jusque là musala bebi nante soki bebi soki sili biso ka bonsango po théâtre et salama peka na mutu nda bandara donc to kokipe suko bonsa tant ezana ngona. Merci beaucoup mama Kalunga les capables lelo to komi wapi na groupe les capables na moni na nzonzi na film na yo bana ba les capables pe baza moi mingi mais obanga kateke bato basomba te po bango ba yebante te na yebi musala ba les capables baza nango
nayebi musala o ba osala oyo Patrick Magonda azopesa na kati ya les capables nayebi musala o Anthony azopesa na kati ya les capables nayebi Nancy Kwakenda nayebi Louise Tumba Ange Luyindula Manix Luyindula vedi bana nanga nyonso nayebi Francine mona mama na bosa nyote en tout cas musala o bango ba osala ba opesa na kati ya les capables nayebi biso pe to bandaka bat bayamba biso vedi soki bana baye biso pe to yamba bango parce que tant to komo kantina mutuna biso ke théâtre zo kufa c'est que to kendo tika so biso to tiki to bimisi bana wana te ingratitude mo rezali c'est que théâtre ndezo kufa loko to si to nzima ki mukumba o ya kubimisa bana to bimisa bango basala nzima pe ko bimisa bango ozwi loko Louise otie liboso awa comment elle est capable musala nini apporter na kata pièce a BBC to abongisi so a BBC bat ba benga mama kalunga mbala sima ko teta bebisaki wana na ko motinda mo yo na tableau oza oketika ka lettre tango moni ke soki o boyino oketika lettre yo mo oyebi ke na ke luka groupe mususu po les capables tam se linginga te donc il faut to bimisa bana na biso po biso lobito tika 22 ans déjà zaki musala o ba pesa la pension na ba déjà okoma koko c'est que na otanga déjà ba mono sombela mapango po ka musala o zana ngona muto pesa pension te ezana on pe na des comptes final te yango esala ke ozo continuer ti des comptes final yango ezaka ba lelo na zo omoni donc peut-être bongo donc photo bimisa bato na ko banga te na ta Patrick Magonda na ta Anthony na ko banga nini pièce le capable de Maman Kalunga. Merci beaucoup Pamphile a fait sa biso deuxième élément il y a Maman Tomoisi voilà o tozo lobela na Maman Kalunga awa entre temps bande ko boko mela biso ba texto na bino to kotanga ngo mbote na bino no seska bozota la biso voilà merci na bino no bozota la biso de partout en tout cas. Et Maman Kalunga, ndeko moka lobi groupe na yo eza groupe chrétien to groupe profane. Ce qui groupe chrétien et église ni. Eza groupe théâtral. Eza groupe théâtral les capables de Maman Kalunga. Merci. Nous sommes des chrétiens, toza groupe théâtral les capables de Maman Kalunga. Voilà au message de la part de José Isolobi, félicitations à Peter Isso 72%. Marielle Noël Isso 88%, Yabe Kazadi et puis Mado International de la part de José Isso. Voilà. Maman Kalunga tozo poussa na masona biso tozo sola. Lelo Maman Kalunga kanisa kozonga groupe Simba. OK. Nazala na kat. Bon nani alobi ki na longwa. Nani oloba ki na longwa. Pour président et moi alobi ki na longwa te. Est-ce que moi na sora bali a longwa na famille? Si moi na botti à longue na famille mais si moi na wa yakate na famille ba mona ke susté l'homme quittera s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair kozonga zonga te eza l'homme rentrera te eza l'homme quittera donc na koki kozonga pona yeko ta la famille nanga mais na koki ko ya ko démérer le souté parce que na sina kendaki oui et le c'est mon père mutabimi singa na TV eza président na ngelombe donc na ko boye te bi boye la mutu pa ko longola nga kuna te poza nda kwa tata yo longola nda kwa tata na ye mwana okuta sali ba mbeba ke ti bakaboli bo zuya zu partina ke kuna ayo zonga bonga mna sena nga mabete ata yo Maman Kalunga esengo na yo ya ko s'exprimer parce que nazaki na ona matadi namona ki yo na carnaval namona ki yo ningo vibra na carnaval namona ki yo ningo vibra na spectacle na ebité Maman Kalunga place nini pendo se santa à l'aise. Parce qu'il y a des artistes au bazar juste pour devant caméra. Il y a aussi des artistes au bazar juste devant les téléspectateurs. Devant, comment on dit les spectateurs. Voilà, les spectateurs. Voilà. On se sent à l'aise place. Partout. Na scène, nazara l'aise. Na spectacle, nazara l'aise. Tant on a té karaba maman liberté, ba yebi. Tant on maman Kalunga chaer, moi ba CD. Na kata liberté ba yebi ke Maman Kalunga nazara l'aise pourquoi parce que question nyonso naza na réponse nango nyonso yoko tuna oluka pa nanga zwango sauf ka question tuni mama mabe sauf so oyena ba injure wana na éviter yo
donc naza à l'aise partout c'est que naza complet partout mutu nyonso pe avanda nanga ayebi nga to moninga première fois ozala à l'aise pour les gars. Mama Kalunga tango sali film Mama to mwasi namoni bandeko na ba artiste comédien oboye bana bino nyonso bazalaki wana bambiaka nde to benga bino bozalaki wana siko tango bino na bino bambiaka poto mona ki ope na film Asundiata ouais ya fidélité d'amour ya Mama Zadiona ya Papa Zadiona Mabea voilà siko pareil ya Fabrice Nteka na donc Trésor Nteka voilà camarade ya Abdul. Merci Mama Kalunga ndengo compléter nga. Maintenant je me question ngeza tango yo benga bango osolisa bango ndenge nini tango pe bango ba benga kayo bosola ka ndenge nini tango pe ba producteur ba benga ka bino nyonso bosola ndenge nini ba producteur so benga to aka na contrat ya otambo nga ti musala to sara musala moko ya otambo na nga na ti musala nanga siko so yo bengi baninga nde obenga ki bango wana tango na benga vie de loin papa na c'est vite non c'est ma bonne à côté parce que na première journée na ouais tout l'ouvrier mérite son salaire ba on ba sala inde musala ouais il faut attaquer quelque chose o eza que so mutota mama to mwasi amunaka eza musala ndeko nanga mais na katiawa ayima imate parce que to ebani ka bilongisi alors ayembi na kati so to ebani te directement il faut na ba yaya omuninga ndi na zabo yo sunganga o eza musala ndeko nawo na boy. So les artistes n'est pas producteur et pas non peut-être ils à la 5, ils à la 7, ils à la 8, ils à la 1, mais ils à la 0. Voilà tozo pousse na suka masolo mama Kalunga les capables de Mama Kalunga ba o pesa biso pièce nini mikolo. Quel est votre choix? Patrick Mulumba ngina mao azo sala biso musala. Quel est votre choix? Ils ont maboko nae. Toujours préparer quel est votre choix pour na ba fanatique na biso bato balinga biso pour na ba conseil na biso papa Paul Kalonda maître Jeudi dia papa Patrick Mbulu ba o ba staff na biso ya kati ya les capables basi ba sangana ki ba yoki quel est votre choix en tout cas baza satisfait na idée wana et puis ba compléter donc toza siko to pesa kati quel est votre choix Mama to mwasi est stock nango eza ebelé encore ou bien Mama to mwasi eza ebelé donc mutu aza besoin Mama to mwasi quantité nyonso oyo za ngo posa ozwa na numéro nini na numéro Mama Kalunga ezara toujours 081 504 65 66 082 00 360 et puis 80 à la fin wana ba numéro soko bengi directement aux autres Mama to mwasi oyayo so Mama Kalunga tango zotala Mama to mwasi eza biloko oyo lambeli biso pesi biso to consommer yango yo mo zo remarquer pilipili eleka ki côté nini to mungo eleka ki côté nini po ba obongisa prochainement en tout cas nyonso ba pourcentage eza ya koka ataku na laboratoire on va na laboratoire baza droit erreur mais nga za droit erreur te tala âge t'as l'âge 22 ans t'as l'âge donc na zui diplôme na kotiti na licence ata yomo t'as l'âge t'as l'âge donc ceux qui peut-être ba oloba remarque ezali bango bato ba oloba mais pour na ngamu na salaki remarque toujours ezala na ba fanatique bato balinga biso o bokata ki en mabe. Donc remarque bon ba osaka bokata ki en mabe donc okata mabe wana veut dire balinga ki tesila nde lengi ya bato basaka musala yango wana tango moni kaki bokata ki obosuki yango mabe donc c'est que eloko ezaki lengi fallait pas esila mutu na mutana makanisi place fallait sala bo donc ye pas réaliser na coin na ye ngasko bata bon le bara benga biso susu to bakso ya épisode moko na ba frère na yo. Voilà mbote belé la papa Jerry et c'est quand la biso na Luanda pourquoi pas na Suzy maman na Lovely na Londres et c'est quand bozota la biso artiste et comédien la biso nyonso diaspora metampinga Ansiluzolo en tout cas bino nyonso vraiment ba nyonso baza na ANTPC na biso o baza na ANTPC voilà na pesi bino mbote belé Mama Kalunga après Mama to mwasi ozo préparer film nini to teka na Mama to mwasi
jusque là continue na laboratoire te. Donc naza na kati ya laboratoire biloko ezali mais fallait tout ça là sous to bongisa ngo lisusu to bongisa ngo lisusu donc to boya opesa batu goût mais ba mama to moi so ekoya sima bomona daya extrait ya biloko to lancer. Mama Kalunga tozaki na bino na Matadi na production ya ndeko moko toyebi na Matadi kuna topesi mbote ska otala et lelo artiste et comédien Mama Kalunga yo personnellement parce que yo ndos invité na biso ba voyage zo baxela bino nini tozo longola bino nini voyage ezakaka donc il faut eloko mo furi mo ezala o ezo bakisa na kata musala na yo parce que so batu bayebi ote ba obenga ote so ozapela musala ya bien te ba obenga ote so ba fanatique no pe baza mingi te ba obenga ote omoni donc biso to pousse na vers ba fan na biso pour na relaxa bango lolenge toza capable omona ki équipe mobimba ekendaki Matadi ba fanatique ba sepeli ba musu ba merci to mona noka so alobi nga mususu ayebsenga bi asiko na okufa na nga bien pour lokwa na tina moni bino lokwa na moni bino so na kufeka bon sa romona bino quelque part pa na nga esele nga mo eloko mo abi okufa bien ndeni bon na luka pe ko kokota na mosino na ngote na moni ka ya sentiment o bato apela na télévision amoni bango la donc on a moni ke on a écho donc na ko bakisi déjà eloko wana na ko longola ezolonga nango eloko te sauf que yo moko soko voyager na ndenge mo ozoluka eloko mo eza bato mosusu bokutana bango ozwi déception okani na vie nanga mpo na kutana na moto aboye aloba no maloba mo okanisa boyebani alobi mpenza confirmer mpe na bato oza boye donc moi bomoto ndambo elongwe yo moko mo regrette neti nga alobaka na mokili ya nsima na osala sous théâtre te. Mais Mama Kalunga, tu es ce que tu es grâce au théâtre. Au ça sous théâtre tendengeni. Na mukila sima. Faut yeba peso mukila sima on tozaka tozala kuna. Merci Mama Kalunga ba izo sinali biso que to compare na suka comment qu'est-ce que tu dis tu devais dire aux téléspectateurs o ezakenga na tunio te mais au kanisa ke on pa na mutema tango na oza devant ba fan nanga na oyebisa bango eloko boy. Ba fanatique nanga ko soutenir artiste o asali eloko na Isa passe mingi. Il est déjà ba 1 mois. Biloko nanga musu na tsaki na mai komi na onte. Mais na leki na zangi na moni piraterie ya mama to mwasi. To kangi pe mutu ango. Akomi pe na commune, siat, parquet, prison. Mais na zo sabi notre lelo ne toza bo confortation ya kolo Èvre Mama Kalunga na mutu a pirataki isalamite mutu ana zalibanda. Ah bon? Donc et ça passe. So Mama Kalunga na sali Èvre na ta na sala ki on a lobaki bato baza besoin ya maquette. Baya. O aza posa ozwa maquette to bimisango elongo pour na osala ka force ale capable boya. Bato baya kité. Mais lelo oyo c'est de mama to mwasi ete kama ya piraterie. Mutu alinga Mama Kalunga so sombi piraterie obominga. Obanomona anonga ka miko nyonso na nare. Oloba pe bon yebo ndeni. Bon, comment est-ce que mutu asali eloko na kata musala au décompte final ezalati. Na kata musala oyo mutu apeso pension azate. Tango sali eloko po ozala bien. Ozala bien na o batu ba omona na mokili ke Mama Kalunga sali boye a ozala pe moi bien. Mais beaucoup mo bundela ngo to ko mo teka ona batu mosusu. Et ça passe. Et ça passe. Est-ce que ngana mwana mboka? Oyo mwana mboka pe kaka a pirater loko nanga. Ali banda o tambola za l'aise na kutana na ye. Na okutana donc azane normal. Et puis bateau ba piratara souci na bango ezalaka. Apé sambongo na ye na ba avocat, na ba magistrat, ba liambongo na ye. Mais yo muto sali maquette na yo okolia te kufa mobola zela ba lelo nazo. Mais esa nga passe.
et ça passe pour nakutana na moto wana yo moto pirate nga nakutana na yo justice mokili soko ekoki kosala ngo te justice nzambe ezali jeudi nyonso yo o nga nakenda kotia mabolongo na se nzamba amonaka nga nzamba amonaka ndenge nga nazwaki mbongo mpona sala evre o ndenge bato basangisi mpo evre esalama soki yo okanisi ke mpona evre o mama to mwasi ebongisa yo loba nzamba aza te. Merci Mama Kalunga tokomi na suka numéro ya téléphone mo bambote le temps pour ngana conclure émission. Bambote bene na pe nga Kongwati Sébastien ou Blaise Nzamba Mibali ya Martha Matondo na Kimbangu esika madeso bien bimaka. Patrice Sozino bambote na yo bana nyonso ale capable président Nonai. Président Nonai bambote bene. Na ko yebsaka bana Luanda Kalate ba mama Kikolo ba mama Chikwanza ba mama ya Prasa Nova ba mama ya Kimbangu bino nyonso bozela bana Bengela Lubangu kune pa Papitu Samba na Mushinda na Saorim bino nyonso bozela mama Kalunga oyela bino mama Tomwasi. Merci beaucoup ba téléspectateurs to yambaki pona bino Mama Kalunga o a présenté film naye Mama Tomwasi Mama Kalunga o a sengi bino bosomba film po bo soutenir ye na musala naye ya carrière naye po lobby toka beli aleka na télévision te asenga ndeka kezala kantuka bino moko bo encourager kala mbote na bino nyonso bo landi émission oyo. Merci na équipe technique oyo et accompagner kibiso mbote na Judith Ngame na Bosente Rachel Kapembe bino nyonso en tout cas na linga bino mingi eska bozo tala biso na Luanda numéro na biso yango wana voilà obengi biso na numéro wana ekozala bien école du théâtre chaque mardi na 17h et sikande to sukisaka ma solo ya artiste et comédien na lobi bon anniversaire na Niclette Lelo couple Mwanda en tout cas gros bisous voilà bye.